Alors, tu n'as jamais kobeta ma pepa ya mutu. Fali Poupa, il est le king, c'est-à-dire le vieux Mobutu. Pechona na moi ça ya ser na biso na kisinzora. Oh, man. Pechona kisinzora bomba na pali. Pechona tia comme bongo c'est grâce à bande ko na ba kisinzora. Fali Poupa yebi ona ote. Yo yebi fali. Fali yebi. Oh lingo lingete longo la fali nini. Fali ade fali. Oh fali sala. Yango kisiga na yo. Kilolo fali yango eza kilobi na yo kala fali yango kilo na yo. Pechona za ingrate. Pechona ingrate. Tara président Fabrice Afoula ye mais Pechona ta des arabes ta Fabrice. Oh. Poto ye ba Pechona Karine Mokon c'est Fabrice. So à mon que Fabrice té, faut ne pas fali pour na zo buzz. Pechona na RTG ba bengane fali pour pas le bien. So bo le kisi bilone na RTG a porter bino plainte. Ba ndeko na tout ba chroniqueur parce qu'il y a pas patron na bino té mais za bino de ba chroniqueur. Ba tobozo panza sangona na ndenga buzo ba pour que botalama bozo ba buzz bozo succès boza ba combo mais na sens té. Nous l'autre un jour on a payé na fali pour pas jamais qu'on calcule que oh petit mois zarana ce qui n'a ni ngana l'autre même pas. Bana poto bana miki babi monde entier sur 2018 Ramaka CN News TV babi CN News TV ya monde maka babi CN News TV Ezaya Christelle Mamola patrona babi CN News TV kuna des bagages oya fotala te akomidie mbika yo okomidie mbika kyo. Salut bandeko nyonso bozona na biso partout dans le monde entier, c'est bel et bien moi votre humble serviteur Jerry Kobetox de ça cette émission internet na kopesa mbote makasi na Papinzo la Meso et puis Christelle Mamou Obasela biso CL News bon s'abonner massivement pour tout ça il rabino toujours mosala et mosala toujours continuer comme ça il rabino et ça j'espère qu'ils ont ça rabino plaisir ben information auto fruit les bino partout dans le monde entier et surtout dans la province nous avons déjà internet na Kinshasa et puis dans la province et puis dans le monde mobimba et lelo tozolo bela un phénomène oyo yoto likambo et pelisi sous moto makasi na milieu ya musique mais en collaboration na Kwaku Vantoto junior o asimbi caméra lelo tongitolo bela phénomène lelo bandeko na biso ba congolais ba créer na bité so ba créer ngo base na internet Fali Poupa kene ko beta concert na Cameroun oyo elekaki kuna lelo moto nyonso surtout akomi kotyango na page Facebook na ye na site internet na ye pona kolobela mabe o babeti Fali bamisu bazoseka babeti Fali boye na boye mais lokola ndenge tosalelaka bino kaka baanalyse ndenge tosalelaka bino kaka basujet nazoyembela bino un chroniqueur oyo bango baza na bango batu moko o balakisa face bamibenga bana ya Fali Poupa bo comprendre toza na Kinshasa za na ngoka boya Kinshasa obotika za na ngoka boya baka réseau leka toza na balabala bana ya Fali Poupa il s'agit bel et bien de Vini Mbuya o nazo yambela bino o to ko décortiquer na ye to ko solola na ye makambu oyo eza ya Fali Poupa oyo et puis na makambu mususu mwa muke ya songi na surprise a bombeli biso lelo azo annoncer ngo lelo ba groupe ya ba presse comme belé toza na Léopard toza na les Kardashian mais lelo Vini Mbuya azo la biso face lelo aza wapi pe akomi wapi nazo yamba déjà na esengo Vini Mbuya boni président Jerry Kobetox ouais kitoko ya trop prise yo na fouillé yo trop yo komi mutu moko boye motomboki komi na mutu moko ya kovana na ba flat vraiment prise t'es sûr d'avoir na flat sera bilingi président Fali Poupa do pesa bande ko misusu ba chroniqueur ba président na bango ba bande ko zo soin ya ba chargé de communication na bango quoi donc c'est un PCR moi na vendre na flat ya kitoko bande ko tu ba talagi magana ngana ya wana mais to kuteni pe na matanga moya ndeko na biso logique ouais logique tant on peut écouter yo belelinga nalaki na yinkole obi na yinkole na yinkole na ndozo mo mpepa yinkole voilà taka yinkole na sali kuna mo 2 jours c'était kitoko yo sakanate voilà Vini Mbuya nga il faut na yamba yo kaka pour lelo polémique oyo na comprendre musique oyo eza na polémique makasi Fali Poupa kebeta concert na Cameroun et comme yo Fali Poupa zongeli biso na bité so kozonga lobi ba kozonga lelo et comme yo Fali Poupa ba beti mbata et Fali Poupa ba menacer au juste c'est quoi tout le monde nazo seka ba miso bazo koma otantine Fani ba beti mbata ba bengani yo étant que
mwana ya Fally Ipupa et puis mon lobeli oyo pena lo baka makambo ba œuvre ya Fally Ipupa zo sala ya malamu po ba isa biso pe mutu so sala makambo malamu tant que ça oui. Merci d'abord Nayo président Jerry Kobektok, c'est-à-dire dessin c'est amonene ya bandeko tout ba les gars na site internet y compris ba biso ba vini mbuya. C'est-à-dire merci encore une fois de plus à mon patron hein, le président Fally Ipupa 3 fois Hasle El Mara El Pepe Duolo El Magnifico El Cantador, c'est-à-dire mission Nzamba Kumisara, c'est-à-dire lobby déjà présent dans la kin lobby déjà tous en aéroport lobby mardi c'est que lobby tous en aéroport to yamba fa massa tu bazagalo banini tu bana ba tu na pesa mot de presse question na yo zaki et lo mo zitambo na ba page Facebook abatu que Fally Ipupa beti na Cameroun na ba chaîne YouTube, c'est-à-dire na ba monsieur comme ça nga na ba patron ba site bo permettre bilo ko ndengwa na ba chaîne na bino ba YouTube bo bizengi pas ma bizengi bo limbisa nga bo bizengi, c'est Vini Mbuya qui est en train de parler bo bizengi nana mona teke Vewe Ranson to VJB Mpiana na ba concert leka avant que tu viens matana podium ba bagarre bunama ba mambo belé ba zokana ba te belé ba sala bon le Fally Ipupa o ku Fally Ipupa El Mara mi ça zolongola RDC soni libana mboka partout dans le monde entier, c'est-à-dire le rwandais on est salameli Fally c'est une star presse Fally c'est une star comprendre na ko sote bande ko tu botalanga ba yebi le lo kenena Côte d'Ivoire honorable Zakari Baba Swazaki na Côte d'Ivoire. C'est-à-dire abenga singa bi Vini Mbuya tika président na bino kuna makambo. Et bien kutina ni kuna succès Fally Ipupa na pasteur Moïse Mbiye. Bangomi baleka ba ça. Fally Ipupa na pasteur Moïse Mbiye. Bangomi ba na succès na Côte d'Ivoire. Bonga na ko sayo. Honorable Zakari Baba Swazaki agenda yi Côte d'Ivoire. Akepo a zongi sa mulumba eba mulumba agenda pa donc sa mulumba na muna ki fait na biso mulumba o basala mulumba na danga banani honorable Zakari Baba so agenda Côte d'Ivoire amoni Fally Ipupa succès na pasteur Moïse Mbiye so ebsanga muto ndengo na so eba baba beza ndengo nga mona ba kufa likula We Ranson concert na bandité mais We Ranson ici badada mutadaye Michael Jackson na pamba ayemba mto kangama ayemba na kuta matite me ba crise ba daye siko lelo na Fally Ipupa ils ont quand même Singapour na biso ba africain et puis lelo ton arrêté parce que ba tout ba vivre liban na mboka ba c'est kabiso oui tu comprends bon c'est kabiso et le mo faki biso ko to betela ngo maboko to za na fierté nango na biso ko mo panza na ndenga fo o bikenga na vandi boye vers 23h so 22h na mona ka titre mo boye Fally Ipupa ba beti mbata na Cameroun papa to tika ba aventure quoi to tika ba aventure pam nani d'ailleurs Fally Ipupa na simana tambola na maître patron que je salue à passant maître 50 balondo so yeb star ande 50 bena tonna ne bena ndaka 50 ndenge bena tonna ne bongo yo moye peme na Fally Ipupa pa au lieu que et banda boni c'est-à-dire Fally Ipupa c'est une star, c'est-à-dire star après sa chance ta mutu tout tant sous mutu pas na posa asimata ki moi Fally Ipupa ya pamba voilà Fally Ipupa a profité pas passer occasion mais touche-moi si na ko toucher on a ba songi bazala wana ba zu ba betsa on a ba ndenge na bango panzango ba bi Fally Ipupa beti mbata na Cameroun ba pesi na de kanda et bandi do matanga de na cerveau ça dit na okena bango donc faut na bando expliquer bango ça dit bande ko tout botalanga libanda siko ba sala bongo seke zakaka ba batu onga na benga ka batu na soloka o ba ilinga ka Fally Ipupa te Fally Ipupa yebi ono te yo yebi Fally yebi o lingete longo la Fally nini Fally ade Fally o Fally sala yango kisika na yo kilolo Fally yango eza kilobi na yo kikala Fally yango kilo na yo siko yo yebe o salo sala te yeni Fally passer une histoire c'est patron ba aventure te au moins il fallait mutoluka ko a Fally na ba bêtise monga na regretter parce que Fally posa mambobele ba mission le bo salaté on comprend ba mission na belo to ka bana ba nini lo malonga ba salarisate kena ba gisenso lo ba mère ba gomaka Fally nzamba pambola yo o kotala beso mai bokomi mutu makasi lelo na lobi na monaki na chaîne na biso TV akina na télé 50 bazo lekisa ban passade bakomi Fally azokende déjà tchaki mai aoke tcha courant azoke fonga na école il paraîtrait peu Fally azamona kinse so bakomi na quartier na ya kola Fally aza papa social Fally aza papa social ça dit Fally aza na poso zana batu posa pene Fally Ipupa yo montanaka entourage tout ezana Fally ata mutu monta kemba bango tout poto kwenda vutuka te wana oui po ya nanga Alain Nzambe aza ya nanga quartier so la muki bonjour yaya Alain Nzambe o Fally abwaka lelo aza na mikili peut-être pas peme na Fally azwa quand même wana na pesi bango tout kwenda vutuka na ko sayo te
Nana Massa Mora chez Fali, Alex Sente, même pas 3 mois, je te dis, mais 3 fois États-Unis d'Amérique. Voyage à Fali pour passer à la rater, Soukao, Bujumbura, Nini, Fali pour passer aux États-Unis. Kin, États-Unis. Ce que pas président Weranson, États-Unis. Ce que pas président Weranson. Ce que pas président Weranson, États-Unis, baganda compter Sankara de Kunta, Nicodème, Prez, Adete, Banani. So Fali qui parte, n'a pas mission. On sur les Kaou Kazana. Secrétaire général sous les cas où Kazana, c'est-à-dire Azu Bango tout States King State même on a fini dans le Belamine tout ça des semaines States ça si quoi autour le phénomène wana analyse nous ça par rapport à makambo sur publier na Facebook wana ba publier na chaîne YouTube qui Fali Ipupa a été tabassé ba beti mbata na Cameroun yo solo bela bande ko ba congolais oh nini bazota la biso nengo lobi wana ba monya on internet ba bi ba seki biso star na bango ba beti mbata ba comment publier on a na ba internet na ba réseaux sociaux non profiter dans l'occasion il a relancé message on a ba tout bota la biso na LC News LC News mon Cell News dans Cell News mon ko ba chaîne ndeko na biso Christelle Mamou c'est-à-dire la rose c'est-à-dire bande ko tout bota la ngabo kanga biso ma to ba lobeli ya Fali Ipupa et to ba lobeli ya Fali message dans PC c'est vrai c'est-à-dire Fali Ipupa il n'a pas été tabassé alors tu n'a jamais kobeta ma pepa ya mutu Fali Ipupa il est le king c'est-à-dire le vieux Mobutu le vieux Kisimbi c'est-à-dire Fali Ipupa ne makambu oh tout le monde on a ba chaîne on est les bazolinga ba profiter na succès ya Fali Ipupa mais bi que surtout tchédé le romombo ina komba Fali Ipupa ba bota la biso et en plus bande on a tout ba chroniqueur parce qu'il y a pas patron na binoté mais a binoné ba chroniqueur ba tubozo panza sangona na ndenga buzo ba pour que botalama bozo ba buzz bozo succès boza ba combo mais na sens té et après na tina monte ça dit ndéolo tara Fali Ipupa rolo taoté ndéolo tara un jour aux appelés na Fali Ipupa jamais ko calculer que oh petimo zarana ce qui nani ngana lotaye même pas c'est désolé ça dit ils ont quitté ça déjà boulot na biso na place que to mata moi je vois que na place que to mata to kita ti lelo na bisa weza na chroniqueur monte to chroniqueuse monte na monde chronique à Melorasika or bango tu ba sotis ba bêtise oui franchement je te dis presque bango tu ba bêtise na place que ba ma et le romoro est sika mais ba ma buzo ba kenelo à l'étranger à l'étranger au moins degré presse et pesaka ba musicien te valorisera ba musicien ba mboka na bango na keno exemple pa mbalelo ba nigérien to ba ivoirien qui est na Nigeria qui est na Côte d'Ivoire te bango pe basaka na moi ko soana pe entre presse moi musicien ya buzo ba boete aya kini neza ya buzo ba ya salite te oze salito la lotio ya ngafuna mo calculer Fali Ipupa ngafuna prise parce que ba moi Fali a rozo yo patron foot yo famille tata abino wana nani wa famille mama abino wana nani wa bato botanga ba Fali na ndenga mabete tara yo ebishenga tara flat nga vanda ba chroniqueur wana limite que président morto patron et moi rôle ni mausolé charge la place ya fan na ndenga fanda so nga Fali Ipupa ndimani makambo wana habite vini avant que no obeta mo tour libanda fano a me sale na jango ndezala mo malili mo makambo ndezala to pe mama na songi ba fandi sur na flat parce que ba ndai ko luka yo ba kangisa yo mais ningo za oza recherche yo kangisa ngai ba kangisa ba Fali Ipupa Fali Ipupa zani yo kangisa ngai kaso ningo kangisa kaso samina ba avocat Fali Ipupa et quand on gagne c'est Fali Ipupa ko bato ba hotela ona ba ba lo ba ke alo ba bo Fali ayebi eti tala secrétaire général il a Fali Ipupa mon vieux soulé kauka attends nous ma servir na ngakoti ko batanga net na banenga bantika nous tongo Fali utami qu'il est à beta concert na Char Club le 5 mars 2017 Tony Sara tozana ba vient na biso ba gabana ba c'est c'est-à-dire ngana zala paramba ba matana podium be ba matate tana mona biso na se ba venez ana benna neni ko to sécurité 50 lendi ngana podium na temi ba batala concert na batala wana zaka na chaîne mo bonotanga ko mbote ando sa na chaîne wana c'est-à-dire ngali kolo même pas trois chaîne wana bi ba chroniqueur na ba ndo luka ba mata na ba matate mais yo matimba moko tana mona belle prise
na sora Fally Ipupa siko bazo luko bakangiso pourquoi bato ba luka nga bakangisa toujours ba les on dit on a kata kasavu bout na veni masimani mbati to na kave bomona ona batami na flat Fally Ipupa lobiki alongolinga ne place na foot la rameminga na flat pas ça différence à marambango Fally Ipupa c'est un patron muto luka nga pa kangisa na pesa na adresse ya palais na pesa adresse yara place na za obi famille Didier Nzongo ba Didier Nzongo c'est à dire normalement déjà mère BBC mère yaba Jimo moi sa président Emile Elias la mère de Gigi c'est-à-dire so legi chez Bango avenue Elandi na flat moizana extra moderne c'est-à-dire na vanda wana yaka lukanga kangisanga na biloba loba oyo loba soto kangisa yo na bikoma koma oyo koma soto kangisa yo yo be yako lukanga et puis na kamona ba pecho nani oba benga na RTG ya pecho nani pecho nani la pétition ba soki na ba soki international soki national soki national oh te bigi na RTG pétition émotionnani pétition nani pétition c'est l'émission mon boy pétition mon kuta yebi atteindre éthique té déontologique té lo té pétition boy moi si boy pétition nani pétition c'est la pétition atteindre moi association moi celle c'est ba chroniqueur boy soki biso équipe nationale à Lambourg na biso yibengem ta sélectionneur so pétition équipe nationale bon pétition dans l'équipe nationale na ba PD nani moi on a Glody on a Lekechu na ba on a Nyamakor na ba Junior Diazo moi pétition na tout on a soki Karine Mako soki Mokonzi soki Karine Mokonzi talanga soko talanga bien moi net tout le nga fini na ko rêver jamais un jour na vie na nga na lever yo to na linga yo Fally Ipupa est-ce que ça m'a non ta disara degré moni ba carte au président Fally Ipupa zarana bango pétition na hôtel matin pétition na moi ça ya ser na biso na Kisinzora man pétition na Kisinzora bomba ina pali pétition na tsakoma bongo c'est ba grâce à bande ko na ba Kisinzora mais yona Kisinzora su rando makasi pétition na za ingrate pétition za ingrate tara président Fabrice Afula ye mais pétition ta des arabes ta Fabrice poto ye ba pétition na Karine Mokonzi c'est Fabrice so à mon que Fabrice té faut ne pas Fally pour na zo buzz pétition na RTG ba bengane Fally Ipupa lo bien so bo lekisi bilone na RTG a porter bino plainte yo siko maintenir la décision yo siko leksanga ndima yo leksan biso to mona rata alors quoi to ndima yo basala ba gère ba magana ba justice ba misage ba côté la raye yo lekisa siko lo Fally Ipupa na RTG to ndima yo te patron na biso plus mobile député Eli Amo Amba ameka ko solana Fally Ipupa ba doser bilwana rien et puis Vini, peut-être que ça la confusion. Babi, Karine Mokonzi ba suspendre pour un voyage moi ça la qui imprévu. Pétition na alongwe. Ça n'a rien à voir. Pétition na alongwe pour la mamba Fally Ipupa. Ya on a pesa na dambote pas pétition na azara pe mukuse basa na RTG na se fifisi wa. Pétition da na moi respect ma casse pétition malgré da bien te mais moi respect ma casse. Il va pétition bazo pétition ba benga ba petit na TV. Te bonga ko za massa pétition na mi bala ba uto massa te bona ba uto za massa. Bazo pétition ma benga ba petit. Prise. Yebsanga muto avana be memona nko ingana vana siko na Fally Ipupa. Continue. Ngasko na vana na Fally Ipupa. Fally auti poto yebo ngasko na kena pale na ye. Fally so auti poto central beze mam na loba. J'ai la bouche. La bouche autorisée mam na loba. Mam nga na sola. Les stars des news viennent à biso sur ma bien mam na sola. So yebsanga Fally so ye pena bonga vana na Fally Ipupa. Ça dit to lo ki pena viet soli ba mam ngo te fini mu moni ngona na bongo yo follow belango boy yo fo sala ngo boy fo kenango boy. Fallait azana tenter ko répondre ba pétition na Karine Mokonzi ça dit biso ngata na liara na bien mais so manquer Fally Ipupa na bosani yo. Bonga na kosa. Toko tana on a dossier ya. Dossier oyo lelo olobi na biso obomel biso surprise. Lelo e pour continuer groupe moko oyo et on évoluer après pemene a Fally Ipupa il faut dans un groupe moko oyo. Ah oui hein. On sala musala na yo. Peut-être musala il y a bien qu'on les peut-être comme suba sala. Ah oui. Ça dure nania ngana me roib sabino que aux ama confirmé sur certain. Ça dit ba ça na bango ba groupe et ba simanda ko mais ngasko vini mwana katsa muchado de la presse. Ah muchado de la presse ba lo ba ki kufa nango. Ngana sana tonga pena ko tala omoni mutala na ka isika mbisa na lesika ma echolaka. Tana fin na calculer. Tana bientôt et après mais bientôt là on a confirmé bino que les amis de Fally Ipupa en Belgique on a déjà serre na propre Nicole Mbalamba la motema ya Papi Seben acteur ya film ça dit viens moi en solo bien bourgeois gentil ça dit bango ba big ba ça mucho de la presse surprise bientôt déjà ton akata goma Clarisse Plasma comprends Darling Love
nani Vanessa Moussaou et puis Dorcas Landou bato mochodo de presse bangwana place nanga même ce que toi fait na calculer tali ba petchona ba benga équipe nationale ba petchona ba Kardashian ba petchona ba nani mutabata melegi na maile mo muchodo et ça là le roi muto ezate mais ezali monde calculer ba balobi o mochodo depuis beta base et beta muto na matanga maman Didier Lacoste si lelo masolo là mama na makamu nga benga ba baiser ba mona mama na makamu gindo dikati na nkolo monde baluka bakangisanga bakangisanga mais fallait okota mambo te muchodo de la presse c'est ça mambo muchodo c'est sango t'as que na minute ça na groupe mon côté oh ya presse l'équipe muchodo de la presse na impact junior dia zona na suspended voilà oui que mama soli senga na l'accepter ma message alobi lisusu na l'accepter ma message alobi lisusu nini mona ma yande ninga ko ba petcho na zero na rapona distraire bango ana muchodo place yozali Toko kana raté. Na zoba mwana moboye azaka soki pas la poule. Et oui nga comment regretter le comportement Ritza comme on ouais. Ritza raboté wata. Wata raboté. Concerné était wata. Siko on va bateau wata pour là. Faut pesa bango de façon de vivre. Faut terre bango. Moi fali poupa. En tout cas jamais l'accent est fini les gars na TV finga mais so na finga c'est comme qui fali poupa. Non finga yo papa na yo maman na yo ba koko na yo bana na yo basani na yo. Te bato bata biso na internet babi to tika makambo ya finga na ba mama. Na ba parents. Bande konanga bolimbisanga. Ba ouais les autres déranger bino bolimbisanga na finga raté mais sko yo sko fanda sko place fanda so za parents, oza papa to za maman. Monisko mutu en finga papa na yo. To maman na yo et salondeni président Géry yo fani bina bomta finga papa no to maman na yo salondeni te yo sala passe muto zo ko pena en charge siko nga fali pour bazwani en charge ba Oscar personne am ninga kufa siko nga fali pour bazwani en charge yo sko fingi nga fali na sepela na yo na beto no maboko Vini Mbuya sko yo ye mochodo de la presse équipe nationale na minute babi bango nyoso baza na voyage ba na Kenya mochodo de la presse voyage raté ataba nous na pambo e komati yo na mochodo de la presse est-ce que au moins dit que babi au sali show mabe le babi fondateur nanu initiateur na mochodo de la presse o ngayo na olo babi na koma na équipe nationale yo bangi sote ko yawa vraiment banda le lot silo beta timugile kufa jamais au tkalo arriver au koma na équipe nationale jamais voilà c'est que boyo pico la ngai jamais pena tala na bango na ba décision ku fanto to bino so boyo pico la ngai tala mamna sola oh mon vieux Schubert Casse de Charlotte oza soit kabelo 1500 € tout nu est-ce que koki sur le bitia ba qui sur sus alors la Charlotte États-Unis mamna loba jamais président Géry Cobectos au koki jamais ko rêver équipe nationale ça dit bana poto Bandegotu bota la Vini Mbuya muchodo de la presse. Désormais Vini Mbuya na muchodo de la presse. Nakasa muchodo de la presse, ça dit ba voyage ezali. Lobi toza na aéroport tozi président Fally Poupa. Toza na début à juin to na kata Goma, ma fato kene Goma, to na Congo central, otobenga bar Congo. To na Congo central, mo bangé na barbecue muchodo de la presse ça organisé, ya rosara na route te makamune makambo. Ngaye. Ta na ba décision, ba force tout. Ma campagne nana ba masse danger ba ko soutenir makambango ba masse de ba JKB la banque populaire moi si mon roi qui tokota na ngasi ko na kata France na benga ki la lettre J ezaka concert na privé ça dit attends matangi chef Vini je vais pas ça dit na lembara voilà to komi ko ke na rochité Vini entretien monsieur Zagi vraiment to yeba ce qui vraiment réellement masolo on nga bazolo baka na ba internet so Fally Poupa ba betie mbata na Cameroun Fally Poupa ba menacer c'est archi faux boyoki Vini Mbuya o azali parmi bana oya Fally Poupa oyo ba bundela kaye ba sodo ba bundela kaye le bangana opesa ka conseil ba congolais ceux qui ba beti neti ndeko na mbata na pays étranger est-ce que c'est nécessaire ya ko tchanga na réseaux sociaux Congo on peut te OK ça peine nous malokuta moi la mongo za na France a benga grâce Mizi Fally Poupa tourner clip na Europe Petro na ya pena bo bien chomo da publier na Facebook bientôt bo mona ba image yanga na Fally Poupa bonga na masane mais mon channel de presse yo kana kana ye te mona ma mususu menga na masanete ma mususu menga na masanete nga vena ça dit Petro na aya pa Fally Poupa Fally s'il te plaît est-ce que tu ko kanga ma photo ba kangi photo Petro na dara Fally est-ce que na ko interview et bien le président ça là yo non na personne chaque fois interviewer pour continuer on internet c'est pendant tout ça on Fally Poupa avec Grâce Mbizi ça dit ba Petro ba ya rabongo ba ngana pesa Petro na Karine Mokonzi conseil boy petit na ngana bi ko zita ntanga na baina tende biso tangi na baina oh ba comprendre ba tout ba ça na yo part junior dia zone to chikane na ninga baina ba tout net oh libumune no mona voyo na nyama ko zoba ça dit chanzana René Abir ça dit moni abira sola na ye asola na ye
babir na babiso beto ba niveau mon raté na ngagé. Ah bon? To sola la biso mais to ba niveau mon raté parce que nga na les gégé de tous les animateurs. Les gégé de tous les chroniqueurs. Mais bira za gégé yo ça gégé ndé. Gégé ngoya gindé ni ya gégé. Bira za gégé yo za gégé ndé. Gégé ngoya ndé ça dit nga muna sugi sine mili moné surtout. Ça dit nga nem na clôturer. Ce ka bira gégé c'est ka mwana. Mwana nkoyeza nkoyi. Mwana nkoyeza nkoyi. Ça dit le roi nga na gégé le suprême, ça dit abira mwana. Faut respecter photo Samibeko. Président Kabosa a confirmé Maramoto va na ba biriwano tangela ngana président Kabosa a confirmé avant voyage à Kenya. Tu vois ba Tracy Mbelenga pro. En bon, na ba mère Glody Diasuka. Tu zara na bango président Kabosa a confirmé Maramoto vini mouya. Yo ne bo. En bon, ça dit la Poulga, on appelle ça un conseil pas la Poulga. Héritier Watanabe, la Poulga, avec beaucoup de respect que je vous dois. Ça dit bateau tu fais pas à la pembe, ne fais pas à battement, basé la maturité. Basé à immaturité. Ça dit et qui m'a bé. Sa réputation na yo franchement je vous dis. Sa réputation na yo ça dit zana bateau montué ça la babe intello, bana sagesse na intelligence. Et ça bien. Bah si moi 5 petits Karine pardon mais on regretté na ngofa yo tiens petit on panza fa Sengele pardon. Ndena yo qui sengele pardon. Ndena yo qui mais VP na répondre tepo, ata répondre c'est que kuna na RTG abilo rotu ya fali pour RA suspendi. Voilà. RA suspendi. Voilà, merci beaucoup. On est déjà à la fin de notre entretien. Vini Mbuyanga ezaki kana posa tolobelana no news oyo et panzani mokili mobimba tolobeli yango concerne ngana pesa kaka bande no soba congolais to za ba congolais to kentolo ngona buzoba. Vini Mbuya mot de la fin na yo par rapport ya nyoso to maïno to sololi oyo. Mario Kotimo de la presse. Presse mot de la fin zate pono na da été mais bande go tu botalanga. Premièrement, il fallait pour prendre consciemment au niveau d'un parking de Grand Hôtel Awa, le 20. C'est-à-dire le 20 déjà, tu as un parking à Grand Hôtel, vrai chéri, $5 seulement. Tu as un de la presse Mobimba et aux Alawana. Yom Toluka, quand ça vient Mbouya, il y a un concert au coup sur place, au moins ce que le solo n'est qu'un taxi DG, vini Mbouya la presse, au balo bagema bena ozo bomba, un ozo bimisa, mais si tu as bena yo payé, na omo nango te. C'est-à-dire, tu as les 20 dans parking à Grand Hôtel. Mon chado mo bizala on a sali mama bien zali bande ko tout bola nanga o e subino par rapport à ba dur nanga bolimbi sanga mais ce dans le bengo parce que ngana to roza atelier sikoyo so manqué fali poupa na balugeli voilà et ngana bongo c'est na profiter quand à l'occasion après ça bambote na ba tout balandinga na mona déjà na kati ya États-Unis précisément dans la ville de Charlotte, Schubert de Charlotte, mon vieux privé que j'aime bien, mon tarasso, Kabelo, 1500 €, tout nous sur coquille, sur le bien coquille, tabac. Ah, on a un doute. Et un problème, t'es présent. Veille, Nabibo, veille. Mon président Jerry Kobenda, qu'on s'en doute. Quand on a le bar, Andima. Voilà. Andima, et pourquoi pas de dire merci aussi infiniment à celui qu'on appelle la lettre J. La lettre J, ma conseillère privée, la lettre J. Facebook. La lettre J. Moi, je même abino, mon bembo. Il y a une place à comprendre la lettre J. Pourquoi pas de dire aussi merci à celui qu'on appelle Fondé Kabia, mon papa d'amour que j'aime bien. Bah, tu n'as pas qui tina, bah, on a bois qui te a plus de 143, 90, 60, 97, 130. Je répète, plus de 143, 90, 60, 97, 130. Dans Facebook, Vini Mbouya. Vini Mbouya pour nos conseils, suggestions, news tu as fallu pour pas banir et news à l'itchodo de la presse et ça déjà bien donc merci vraiment Nabi notre. Voilà, merci beaucoup de comme na souka ya entretien na biso par rapport ya analyse to ngato sala bezo na éviter na bengango bezo na bengango nini oyo ba publier na ba réseaux sociaux qui fallait pour pas azaki menacer na Cameroun et to zui confrère na ngai Vini Mbouya o paso sala musala mais aza bibango ndeto sala ka mutu na mutazaka na mutu na ye apona na enzela na ye ya ko défendre artiste na ye donc quant à moi na loba bino kaka ke bolingo pe misala ezala na pesi mbote na pitch mo mbilai wako etu wa mankanda mashi wa mumenu na pesi ba mbote belé mon vieux mon papa Yafioti Ngoma, Motema, Mama Dongoma, et puis sans oublier Francis Mouloubacher, Neneli Jaffa, mon finou kwa Bandal, et puis JCK Nouriel de Madrid depuis Australie. Na bossa ni bino tout nyonso tout est bijou kinzinga moi ça pembe na peso ba mbote bele bo continuer toujours kolanda chaîne na bino CL News ya Christelle Mamou moi sur azan adresse azana mobile na ye chroniquer azana mobile na ye Papinzola Meso, notre daddy. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis
Bon continuer à toujours Kolanda, Jerry Kobetox. Place au Jerry Kobetox à Salimbeba. Benga na privé, Solisaï. Ceux qui ont fini dans commentaire, en tout cas, on a supporté. Tu as appelé l'anglais, ça va en boy. Maman m'a présent lobby. Ça dit, tu es barreau là en privé. Un peu de conseils et ça là, moi bien. Les discernes, na biso mo bois, Solisaï na privé, ça linga bien. Ça là bien. Solisaï na privé, ça linga bien. So bien on finger net, singa so no finger maman na rozelo benata. Pour le résultat idée. Voilà. Sola. Merci beaucoup de cela na privé et ça la bien. Tout cela privé vraiment. Na pesi sous mbote na nani angaye BBC Rita. Depuis Allemagne et puis Massananga Kola en Allemagne il y a Pembe Rodrigue Dimanke merci beaucoup Kwaku Vantoto merci pour na image nayo merci beaucoup Botika la toujours scotché et branché na chaîne Nabino CL News TV bye bye on se retrouve dans l'émission Koya ciao bye sala ya koka moya nazali frère en Christ et le cousin en Christ papa pesa héritage nazali sœur en Christ et le cousin en Christ papa pesa héritage papa yo pesa ki vision pesa biso provision tolingi tomona ndela biso esika maele ya bato esukaki yayo ya ebandi salela biso ya minene esika maele ya bato esukaki yayo ya ebandi salela biso ya kokamwa